puis bateau bagangaka, l'argent ne fait pas le bonheur. Vanité de vanité. Même la Bible nous dit chercher. Je savais même pas qu'on allait arriver jusqu'à ce niveau. Tellement j'ai bien géré le problème au début. Na géré qui faire nango azoinga sakona très bien. Donc nazongi pe na lali na ngai na yebisa kutu bato bakangi na lobi po bazoki numéro na to soki wapi yango. Aza awa to sala comment le bien monisa te na lobi po na ngai. La moni botika nga vraiment na makambo yo benga bato babengaki bino na ba manager nanga bo gérer pe na ngosa mutu passe déjà expliquer nga ba problème na donc na moi une longue histoire on laisse tomber kalali nanga pe bien na la muka boye na moni vidéo nga wana na fandi libongo na litama na zotala ndenge bazobeta batu mutu selon ba article ba commis c'est un serveur tozaki na soirée et les serveurs a libinga $50 et na zobeta pour na $50. Attends na dit bon na mona photo zaki vidéo na mona capture à photo na dit on a filmé avant j'ai demandé à mon frère, j'ai dit attends. Ndako nazomona eza ba voisin na biso, eza place Antara, continue à Fandaka. Sœur ya maman ministre na Ok, Baxi, bonjour, bonsoir, Nabino sur vous attend reçu vos chaînes Nabino. Balobi Jeannette Kinam, Jika, partout aux Abolandaka, chaîne Nabino encore, Nepom officiel TV. Je dis merci Nabino Nyonso. Babi Lelo, tu es koloba mingi te, hein, mais tu es ko sala analyse moko ya muke na babilo ko ezo passé na République démocratique du Congo. Surtout bino bakonzi. Na ko toucher moi point muke ya bakonzi. Pona nini biloko aboy. Pona nini. Basi ba conduit bino na erreur te s'il vous plaît. Bande ko na biso pe basi. Soko za star, il faut qu'on soit la star. Quel que soit problème ou aza travailleur na yo bakoma lokwa bandeko. Les biso ba congolais to ba africain to comme ça ba travailleur lokola esclave moko boye. Et sa propreté tala ndeko na biso ya mobali. Ou azali ko sala pa na yo ndeko ya mwasi. Pona $50 pona chombo omene vie di ti yake mona na kati ya kankokolo. Akomi militaire to criminel to nani. Et sa propreté to tika d'esprit wana rebotulo. Bino nga nona tanga bakombo rebotulo. Ozande ko mwasi oza star oyo congolais alingaka yo. Mais ba comportement boy. Ba comportement boy za ya propreté. Tunana ba leader o ba passa kala na musique congolaise. Ba kutana ba ku wana te. Pona $50. C'est yo po au kabela mutata $500 is un problème. Pona $50 ok ko détruire vie à moi. Mutu apesa ka ye conseil. To ko sala ngo na privé. Non, eloko sala les infos bakobete moi fimbo mkembe bino ko bete fimbo ekomi monde atie mobimba basa nini bayeba yango. O perdre dignité no star hein? O eza Congo o babi kini bololo. Na liro ya yango ya mabe wana fotika. Soko za ba conseiller mabe s'il vous plaît, yebisa ba conseiller wana. Baluka ba changer méthode. Eza propreté ata mukende ko mwasi. Yo pende kwa mobali. Afutaka yo te. To azaka no bien te comme na niveau oyo yo kende ko yiba téléphone. Hein? Eza propreté yo pende ko mobali. Hein? Bakisi yango to ni yango te sali yo comme na niveau na oke yiba téléphone na $50. Ta niveau ememeli yo. Na zongi sou point bakonzi. Bakonzi bo bebisa ba vie ya mabala batu ya ba jeune talent. Et sa propreté bino bakonzi ya mboka oyo ozo ko meni ba vie ya ba jeune fille na bere. Bino de abo sali vie. So mbonga politique bo lia po peuple a souffrir. Bo lia ngona ba manière moko ya bien.
na bana boboti na babasi na bino endako eza te bo bando kolia yango na système ya kobebisaka ba foyer ya bato. Rebo keba oyo eza Kinshasa carrière na yo ekoma moke okoma ngape nazalaka mais na moment oyo ozali fosela ki charisme fosela ki star oluka mbongo na va normal mais oyo yo ekomi na babiloko moko boya faux aza travaillera pas na yo ndeko mwasi Rebo tu eza propre te si yango te ko confirmer innocent abaki atia yo mwa musika se kozaki na ba comportement moko esepelisaka pe ye te. Tika loyenge wana ozana yango ozana na carrière mulai artistique artiste forza na charisme artiste forza na beauté. Nazolobela charisme te ya kobude bato nazolobela beauté te oyo eza ya corporelle nazolobela beauté ya mentalité pe charisme ya mentalité tant que star eza propre te na biso nyonso bacongolais bapaster basango baprofesseur bacomédien bamusicien bajournaliste so toza na bacomportement moko boye ya mike mike fo totika yango wana eza babiloko esukaka na bandako na biso tokobanda omema yango na bareseau soso boye te eza soni eza malamu te nous tobule non soki mutu asubi kuna tozwi topiblie yango tozomona yango lokumu eza lokumu te eza re grave tosala s'il vous plaît tomeka mpe kochange mentalité bazobelela yango toujours tochange mentalité mbe mentalité na biso eza trop reculé trop bas babilo mo tosala eza propre te tala ekomi na niveau ndeko wana toyeba te na minute oyo soki aza wapi. Totika biloko wana eza propre te eza mabe esali biso nyonso pasi yango toyi kosala analyse na ye po na blesser mutu te na ye po na critiquer mutu te mais na ye berero biso tozosala se ya moyo fo totika yango eza faux na bino bandeko na biso ba journaliste tolingi ba commentaire moko bo ezanga tina na makambo oyo esengeli kutu te mbe tozo commenter yango pe topesa yango ka bon tamsu ba labo to ba meso bozo kosa yango ne etinda ba base feza na ba niveau wana eza propre te. So tobi biloko bayiba yo na oyo okuta eza eloko te mbe bolobela yango te pourquoi yo koma na comportement na te koma na ba niveau beta mutu lokola nyama pour na téléphone na $50. Et merci na bino nyonso bozwaki temps ya kosuivre merci na bino tout bato bolandaka biso tobi ozaki première édition deuxième édition tokolanda continuité mbe totila bino ba image bomona nde makambo yango epasaki ti na niveau oyo tozokendele. Bye bye bonne soirée na mabota nyonso tomonani.